question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Ozana posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde. Pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba colis na yo ya ndenge na ndenge pesa biso confiance. Côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki yoko na ndenge ya deux fois te otie biloko na yo ekomeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance. Pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo okozala bon mobimba. Il y a différence ezake otie biloko na Chine au futi mbongo na destination ekei yo. Oui. Bien. Nous va le bien. Mais il y a des plans outils, photos, modèles, tingami na moka. Photo na futa 50 €. Comment on va oui? Siko 50 € na baki na kosalela ngo nani. Donc si ça awa to pesa futa ka 10. OK. Siko baba ke futa nga 50. Na kanda nango ya kosakala te ndezo monanga. Mais je suis prêt déjà ya kofungola ngo déjà parce na baye. Moi il doit être na zaba centre de formation zongela pour bana okanga. Na kozongela penza, nazozongela ngakanga suki makasi dai kutu kumaka basuki kokanga kutuki yala tina moto ko tisse ndemo ko tisse des problèmes na moi maquillage ka ya léger okota mbongo ko dati kikambala kutu kuna azokanga basuki na ye azotia bomba 30 € na ye azosimbela ngo mbongo ozomona azosimbela ngo mbongo aza penza courageuse femme forte vraiment mwana wana koteka kosala makambo na ye papa ne oyo mokuta azwa defa mbongo mpa na ye donc aza vraiment femme forte napesi mbote napesi Joël Kacha mama na Noah Erwan mama na Victoria napesi Irene Kidiafuka nani motema ya Gelor papa Gelor napesi mbote napesi mbote na Clara Missan ya maman napesi pe mbote esika nini bozwami bino surtout ba mbote na bino ser na ngali parti mama bele mama Mengo Charlène Benz napesi do ba mbote bele papi Kader de moi Zamba Pambola Zamba Fungola Banzela Mireille Kazu de moi-même quand vous la fille à chance Rosette la Porsche ba guérison donc la personne va monter belé Lorbi Salou petite sœur Yaya na moi ça mondele madame Mobi vous savez mutu moko nani Maman Valentine et Bala. Non, on a 6 au bois raté. Ah, tu sais, il Nazana. Ok, continue les titres. Nazana. Mère et Bala. Nazo continue. Aza bien. Il quoi, il y a ngale na komi ya uti kozonga. Ok. Ya uti kozonga Londres. Ok. Donc, na PCP bamboti sikazali. Bien, na romi. Makasi, ngapna linga gemi. Voilà. Mère et Bala pour pêcher bamboti belle depuis. Ngapna linga gemi. Linga romi, vraiment maman mo bien. Très gentil, très gentil. Na pesi moboke na maman na Victoria de nani moi ça wazaki moi ça papa Sojani. Na PCP mbo d'Abril na PCP mbo te belé et si kapazali abatela bana bien au monana. Voilà, ça c'est bien. Alors côté oyo zaki plus na promotion tout ça qui consultation gratuite dans le centre hospitalier Dr Mobujo. Et bandaki bongo les 7 même qui biso va les vendre activité ici là qui est-ce que toujours continuer pour bandeko bazo benga jusqu'à présent ba ko benga nga d'habitude so pe na pas no ba ko benga ce qui to continuer bien ba kati par rapport à ko sunga bandeko bazo na ba problème ya makolo ba problème opération ba problème ils ont continué toujours toujours continuer donc bazo continuer toujours ils ont continuer toujours toquer dans le 22. OK.
tozati le 22 bato nyonso to baza ba parents na bango baza na ba problème makolo problème mikuwa problème mukongo o mukongo esalaki boya asaki accident na likolo ebongaka te esalaka te docteur Mogijo aza na ba appareil ya makasi ba appareil ya kitoko oyo ezo ko arranger makambo wana nyonso donc boya bolemba te oza ba parents na Kisasa tinda bango bakende pa docteur Mogijo adresse na biso ezali na Yolo Sid na terrain Kankar na terrain Kankar na chauffeur nyonso ayebi yango chauffeur to ayebi yango okatisi Prince au mona na station moko ezawana station la soko talika likolo au mona bakomi centre hospitalier docteur Mogijo ata soko se retrouver que otuni na oluke pas docteur Mogijo côté wana nyonso bayebiye côté nyonso to eyebani centre hospitalier na ye hôpital moko soko koti ondima te ke ezo sala makambo minene opération sa cicatrice bato baza ko boto loki cicatrice ozo mona te donc est-ce que ba pasoli o ezo mona na te ezo yebana te pe to zala ba pareil kuna soko boti na césarienne yo libumu ko vimba te ba laser na so libumu ko vimba te libumu ozo la ka sexy cicatrice mona te pe libumu ozo la ka plat bon bato ba ko sa ba accident plus na moto yo bota ko longole minu kuna ba docteur ba longola ki na yo ka longola ke kuna ba te délai l'opération plutôt j'allais dire peut ba minu wana bato bazo kufa nango mais ta ya Pierrot eleki kitoko problème te nani Junior Nzambi nino kaka ta ndenge esalaki mais pas docteur Mogijo bato bazozwa yango intact. Donc, ceux qui vont trouver une maladie par rapport à la consultation, ça un montant colossal bien. Ceux qui vont monter la biso, ils allaient diviser par des traitements, ils allaient diviser par des consultations au filet. Bon, montant ils allaient diviser par des. Donc, moi, je dis, je katikati, net kana poto. Assistance sociale des zéro katikati, yo futi katikati. On se comprend, c'est ça. Pour des biso tous fonctionner, pour un docteur, moi, je dis, moi, il y a kabatu. Il y a des femmes mères, il y a des veuves, il y a des orphelins. Pour aider, na yewa nazo continuer toujours. Pour aider tout le monde. Aux hommes, c'est ça. Mais pour quel intérêt dans tout ça? Azar batu à travailler à Kanabo, azar batu au cabinet, azar batu au salon, azar batu dans centre. Azar pena bandeko ou à supportaka comme responsable dans la naie. Ouais. Quand on veut dire que nous avons primo eza kaka koyede kaka aza intérêt moko te eloko moko te docteur Mogijo makambo ebele asala na Kisasa oyo so ezalaki ki aluka intérêt moko boye mekala oabima député oza bakovote ependa ebele ozo comprendre mais aza na ntina nango te ye problème eza kaka koyede lokola mutu na ye déjà dès le départ alera bandaka makambo na ye ayebaki kaka eno na kobanda koyede bato yango etika na mutu na ye ti lelo ayedaka ne kaka bato ozo comprendre ayedaka ne kaka bato. Merci beaucoup. Tout terminé dans mon sujet, peut-être ça dit que Tomika Rokin dans la analyse, Tomika Rokin dans la commentaire, ou le lot bandeko ba allez pena ba comme séparation comme moi makasi séparation pour peut-être ba division dans quatre théâtre mais ça dit ma bien makasi toute l'intervention de Rosso Marina là-bas toute l'intervention de Gonabiso Marie-Jeanne Bololé par rapport à karaoké n'éviter mais quand expliquer bien que yo posali membre dans la carte karaoké et c'est pas ça qui n'est nini oba audio oyo Karine Pala à Lobaki na groupe na bino ba karaoké et puis ma libanda et ça que ba suspenda bande komi balé et na grande activité wana ba ya quitter mais que comment la bombe micro ba bino écran ba lobi esengi ba loba jazz wana jazz kaka jazz kavulo jazz dem taye ko luka makambo aye ko tumba isongi soni na uta poto ti ale aye na ngoti ya bon moi je crois Yves il pas ninga na uti poto taka ba je crois wana il faut ezalaka pona famille na bana bana ba Joël mama kulutu donc moi bible ba sekel wana etikali donc ngana oloba boye moni tant to saki karaoké omoni biso la kati ya karaoké wana eza Karine Pala ala saki message Karine Pala bengaki mutu te ko intel yaka te ala saki message na kata NTPC ala saki message na kati ya ba ni na biso tozalaka nango ba groupe na biso tozalaka na bato kanisa ba tututu la abi nazoluka batu pona koyemba
nazwi conception na moko boye na lingi to batoto yembaka ceci cela on a besoin alanda biso surtout to landaki vous comprenez ça to landaki to ngai ngapana bien ngai te ko sala ke te ko kutana te ko sala réunion te to za boye en tout cas moi ça bato aloba ke ngo clair alobi ngai na ne lokote na mbote to banda ko se soutenir dès le départ to lukaka visibilité ba musique nyonso te bima na bamboka oyo ezalaki kaka bo se soutenir okuna bosangani bosala eloko mo mpe tina ndenge bakomaki bakongo na baniveau bakoma ozo comprendre tocomprenaki tobi te biso toza to bafille de valeur ozoma toko se soutenir oyo emonani totie tosala eloko na biso mais malgré tosalaki bongo tose soutenaka te to tikokosa Karine Pala fait tout elle-même. Oh, je te dis. Karine Pala, yokanga nazokende. Yokanga nazokende. Na karaoke Karine asengaka mutu mbongo te. Tosomba maputa na biso, toseli puta na otongisi, babisaka modèle liputa yango yamsu lizam ta oteka. Emsu boye opesi mbongo na yo osombi liputa na yo oke otongisi. Ozomona. Tokende tokuta déjà Karine Pala asalaki sale asalambisaki biloko asome masanga bato bazosomba bazolia bazomela bozala ba podium makambo tu ozomona muso omona muso mutu boko kabelo ayaki wana mais bato niso obazoya wana kasi yango na te mbongo eluwe sale yango na mbongo eluwe babiloko eluwe ba podium ozo comprendre sikoyo ce qui n'est peut-être to sali yango bongo par amour parce que ya lobaki na biso bongo biso so to solaki yango bongo auparavant to lobaki na ete ke obana ko futa biso mone to kendaki to bingai na ko sala ngai na ko yemba biso moko abengaki mutu tatanga ekomba mutu te azlasaki kaka appel ozo comprendre nde to kendaki biso nyoso to ozo mona likamba ko sansa mbongo eutaki ndenge nini parce que les gens ne comprennent pas likambo kosangisa mbongo eutaki Karine Pala batopesi idée tobi ole tofanda boye toluka place moko tokende ata na ville totuki na ville bakosala biso buffet to bakosala biso eloko moko boye tofuti bambongo ou soit toke na mai batumbeli biso bambisi banini tozoyembayemba na biso tosali bapolo na biso tofandi visibilité kaka ya karo au cœur tolekisi yango na baimage ouais tu béni quelques journalistes bah hier tu l'équisi idée on a eu pas na biso moko on a visibilité to cha combien ok to cha 50 takata 50 to bisa ba polo na oyo kotika to sa nini to futi bambongo peut-être peste to masanga transport biloko kolia tout ça siko oyo bisanga nde to sa bongo to bimisi idée biso to bimisi lié idée Hier, c'est quoi, je en charge. Maman, livre, nan. Bamiso, surtout, peut-être que ça $50 te tala na boye, lisa kuto senga mbongo, pasi bazo bimisate. Yo biso ba Gabriel so sengi lelo lobi kuna ozwi. Obiso ke na soka banque. OK. Vous comprenez? Miso so ba sali bo mo na zo na $20. Babiso to pesa bambonga mibimba to na kenda pete pona voyage kinanga na kena ngai te na bela ka kutu na bela uta kutu na kota ka hôpital to ba bazo fetenga na sana hôpital na senga mbongo ngote na tuna pete nga na zwaki na liaki te eloko te na tika ngo bongo parce que ngande mutu na se faucher pona belaki au moins c'est comme quand on ba confusion so pesama batia ba $50 oyo biso moko to proposer ki ke to sa la visibilité na biso moko to kene to lia to seka to lia ba manda na ba mtu ke ba mai kuna to lia ba mbisa minene wana to za combien to ze belé siko Karine Pala même to bisa mbongo na dès le départ to solo la ke mutu na mutu et to sala boye to luka ba visibilité ti to kokomaka. Mais les gens croient que des galères à moi même que les gars non pas biso nyonso to timba OK biso so to timba soko betele ngo ba calcul
au moins que même na yazo bimisa bakisaka mbongo na ye au moins que obiso boza na faiblesse pour sponsor akoko yas est-ce côté muso apesaka $1000 akoya pa mille ko bwana na faiblesse ka bino mo bozo luke bo tunisia na makasa muso apeno 500 siko esa la place to luwa kawana ya combien peut-être il a jani to luwa bo la combien Karim pas la foutre mbongo yemoko 3500 2000 yebisanga to luwa ngo depuis Ernie depuis 12 heures ti x temps Ernie so bo 6 bozwi yango journée mobimba ti butu nango ti tongo yo yebisanga na abenga na ye motu te biso moni tolanda ye nga kuna ye bato ngane na bendaka ebakata na esika libenge ebakata pa yembaka kitoko aningisaka beka kitaka na base wana esaka ba spectacle ti ya contacte pe ebakata pa ye nyonso batikala babenga bango moko ce n'est pas bien toza tolobaka vérité na eloko yo kokisi mbongo te ma yo kobeta ntango na tv te nyonso to toza na groupe toza na kati ya groupe ti leloko bamisusu bapesaka bambongo maputa te oyo liza teka bamisusu bapia te bazala banyongo toloba nyonso mais comment on a déjà eloko comment qui assistation wana audio bimi na ba réseaux sociaux le tamboli presque na ba différentes chaînes et ça que non ndenge nini audio wana ngaza kina poto réel na poto oui bien sûr ngaza kina poto mais quand même audio ne ngaza sala inga bien ndenge bimaki obi et sala inga bien ndenge audio bimaki mais il faut Karine se sauver parce que ba comment qui doit ko s'attaquer na Karine que yom ta tindi ba beta Sam ba triquer Sam na niveau au Karine parle à Zanango akene ko sa ba jamais kemike ya ko triquer Sam l'artiste au sala ngote et là ko sote bonga concentration ngaza ko benga Karine bi Karine lokola to comme na niveau ya ko sala ba spectacle mutu bokota ngo pe mabondeli moi je mo pesa na kaba bakenda ki ba orphelinat ba ni to tete ba mo bakenda ki ba orphelinat je comprends OK bo sala mabondeli bo sala concentré et loko so bokomeli yango ta lo yengeza mabe ki elombe pe ya mabe foko yeba ke loko nini ozo sala yabo batu musu bayana baboke bayebe loko nini baye ko sala te basala ba 20 ans ba 25 ans baye ko yeba na kana 3 ans ozo comprendre ba bayeba bango te baye ko yeba na kana ba 3 ans de baye ko yeba ke oh ndio kane o pazalaka on mbongela eza mbokela te fo oyebe loko zo ko sala te ozo comprendre ngata nazo te le poto awa na lekana na banini na saka ba aventure na lobaka na essaye de Yves na na concentration na kamona ngo sala na koti mabondeli na sala émission te na essaye bino surtout ça fait de l'émission totem oblige de so ngani na na limite na makambo parce que na limite na ba prière ba bazwa likamana ba banda suko finga ba banda sala de déconcentraka na boya ka bino boyebi après boye ko sutuka ka puga ba azwi visa on a kota ki ba concentration na ngai donc vous avez un bonbon vino moko ko penser qu'il y a sala oui $50 on est utile pour na ambiance na biso moko et utile pour na carton que ne ko dire ko yemba te eza pour na ambiance na biso moko to senga ki to visibilité mo beto ke to ke place moko to lia to zo mela et si ke utaki yango wana ozo comprendre yango wana ce que comme ça mais comment ndenge nini ba qualifier Karine pas na kati na yeba pété parce que surtout quand mais ça bongo comme biso bo sali kam tant moto ayeba quand ça Karine t'a triqué parce que bon ba benga Karine baya Karine abiboya donc quand quoi Karine t'a sali que bo triqué vous comprenez parce que beaucoup tana na bana banzira bo betara bango te beaucoup tana na matanga na ba sam bo betara bango te bo beta bona karaoke non tant que bo komi ke no etikali mko moko po bossa makambo siko lebo sali bongo baza bata TV bakebe bisala bino makambo
Bake bomela bino masolo. Faut que ça maîtrise et l'ombe azate. Audio na ngi bimaki d'accès que Karine parle na makanda makasi. C'est Asilika ki makasi. Moi tant audio na bininga moteme kiti. Oh. Parce que tellement ki akoma ki ko fingama mobali na komi ko fingama. Mobali ko koma ki ai bisa arrêter. Parce que mbega za kana mukusa za avocat. Ba avocat mi mena mboko. Vous comprenez? Belle famille koti na kati. Tangu audio ne biminga na sepe na beta bravo. De ce que sauva ki Karine pala yango wana. Makamsu faut ko sala ngo faut ko raisonner. Okoza na kanda ndenge ne koza na ndenge nini. Bokuta na kuta na bobundaka te. Mais ba ndeko ba bobundaka te. La sécurité no biongo ko lu biongo na kanda c'est comme ça futa ka bango. Engagé te. Eza likambo engagé te likambo discipline. Ya likambo discipline. OK. Oso comprendre ya likambo discipline. Na yo ba ko faut yo ba likamini oyo zo sala. Faut ko yo ba likamini oyo zo sala. Ozo mona yeba likambo oyo yo zo sala. Piso mona ba connecter ba bunda ka ba finga na ka ba mama na yo tata na yo me ba kutana na matanga to mona mtasimba mutu te. To mona ka mtasimba mutu te ke babunda. Bazela no basisi makamba bango eleke sili makamba leki na kimia na bazonga na TV bazonga ni ko fingana. Vous comprenez? Tant que comme qui likambo ke makambo zo tourner ebima na télévision makambo zo linga to banda ko boyemba les jours etkali moko po boyemba. Faut que ça va concentrer. Pour makambo na bien simba nyose senga concentrement. Et ça oyo baki basimba rakis. Tango makambo zo elinge salema ba kotaka. Et ça o sambela kanzambe so makambo elinge salema faut que kota faut bima la distraction. Vous comprenez? Batu komali musala tozo yaka to ba makambo to ko sala te. Oyeka ko yozo kana luyenge no ebi kamni oyo ko sala te na musalo. Ya mo batu ebele ba wumela po ba yeba na TV. Ba yeba na te ba wumela. Ba biso ba gabe ko to be makambo to sala to yeli TV melo lobi to yeba ni. OK. Vous comprenez? Ben moi j'ai des mails avec moi belé. Qu'est-ce j'ai des mails bandaka la tant j'ai des mails ezalaki bon pe bazalaka kaka. Ezalaka là j'ai des mails ezalaka bon pe ka bazalaka ba biso so to zalaka. Ntazalaka te azate. So do sali 15 ans 20 ans c'est ko zalaki. Ah bon? Bon mezali hein. Vous comprenez? La sortie médiatique na bango lelo. Non. Ndenge ba leki. Ta ko dénigrer Karipa za mutu oyo auti na salongo. C'est beaucoup de respect. Ok, na salon la po bazuayo. Bati tengesa na bazuayo na salon. On le ko ba Karipa loko maneto nani. To respectera ba sila bisalo. To respectera ba Karine pala. To respectera ba Mindondo. On se comprend. To respectera na moi pe ndre kalunga pa koza ka sala pe ba moi ba quelques tableaux. Po bazuayo kuna. Eza likambo ba vieux na biso oyo ba o akufaki wa ba sali moi libuma pe son âme ba zwa ke pe na longi na ye pe na modèle na ye et wa za sa kina pona mtu. OK. Vous comprenez? Ba zwa ka pe na face na ye to ko dioko ba ozo mati te ngesa na zo zwa mtu na ndenge na ye abike o bando finga ye o bando ko utiliser wa ko ta ba mwana musala wa ko za ba boy ba vya so ba ki bianfuka ba abika wa ko za mwana musala wa ko donc bazo so batuna bizarre ozomba ke zaki jeté ti bazo wa Karine pala na batia bona ba salongo wana mso ba biso so to tendra me banga ba refulenga mais bango pe ozo comprendre mo mabe déjà ka ba kanda peut-être batama kande batamite o dingi bimaki ba audio wana ça kande batamite mone tetangai bosko Karine tabimisa kya Karine tabimisa kya te Karine pas aki surpris neti nga na za bangata suna sali mabe omoni nga na nga Gabriel na kombo nyonso to naza nango soki na sali mabe nenga na sa Karine pala limbi sanga na za mutu ozo comprendre oui to na sali mabe yo so na bolimbi na sala ki na senga bolimbisi to na nga mula ke na sali mabe na ko senga bolimbisi na osala ogeiti. OK. Vous comprenez au senga bolimi sina mabe o ngana salaki parce que Karine pour la tête tabimisa ki audio ya le baka on a kata groupe
Et bimi, bata maboko, bazongo babimi si. Carré Pala n'a rien à voir. N'a rien à voir. Donc, bon, il y a un bongo, tu peux faire $50, on les a qui, bisomo, tu sais, qui staff. Et ça qui pour la karaoké, que concert, tu peux sa bongo té. Concert, tu sais, baka liputa. A senga kamutumbongo té. Et il y a $50, on les staff. Donc, tu sais, qui staff, bisomo, tu peux les staffer. Il y a un peu de sa bisoté. Parce que tu peux comprendre, c'est ça, version on appelle si vrai. Donc, Karine parle de un bon hôtel, un partenariat. Même si on a vu que ça pas louer salle, et ça pas louer podium, la tête va te accompagner à vous comprenez. Moi, moi, batu ko lia, moi, comme la moi loko. Au moins, on se passe, ah, il faut une bague, ça mbongo boye mbongo ici. On ne peut pas soutenir les pays à zaté. Mon bibi bande bota chiba mais ya gabi do côté la Karine parle un peu mingi. En fait, pour yo, tu kali kaka ou bien. Eh, nazo côté le mingi te, nazo ba vérité, ngana lo baraka vérité. So ka ça qui m'a bien na basa qui m'a bien. Mais azam moto, abandi ko finga man internet na seconde. Mais tant de Dieu bimi, bat babaloli maloba. A komi pe soulager. O ya sali le côté, ya triqueté. Mais et balou ke komi ke yenda sali tricage. OK. On a bêta qui bravo na moto abimisa ki ba audio nzamba pambola e. Voilà, nzamba pambola na retenu le moi makasi ya motu yo lobi après modèle pour la biso. Lobi yo senga toujours bolim c'est soko ça qui m'a. Ouais. Alors, au monde ndeko na biso bijou la reine lelo. Denga sengi bande ko nyo surtout oyo asala mabe pardon. Aiko vandi sa mingi. Neti mbela neti lo babongo et pas ya ndeko si la bisal. Ouais. A sengi pardon. Déjà mabe. Azam moi ça komi kiti ça. Amoni azam moi ça komi kiti amoni katambola ki mabe. Atambola ki na kufinga muninga. Oya sala yo eloko te na vie na ye. Si la azam na temps ya bijou la reine te. Et avant ta kotonga ye ata demo. Vous comprenez? Et là, bateau, il y a un tonga, il y a un neti ba biso ba tonga biso. Mais bijou la reine, si la namutu na ye azala ki te po tonga ta ye. Depuis pour asala ya ta mabe ba ki ba camarade te, ba peut biso to signer ba contrat ba sila na ba lea to fanda chaque jour to kuta na ba tournage. To soana te to bunda te. OK. Ozomona. To soana te to bunda te. Pendant 2 ans, il y a contrat. Et 6 kamoko. Si ko ndeni ngana ke koloba ke mutu wana zamabi. Et top vision te so signa contrat na académie de star international. OK. Tam Njonzi ne bimi se ka ba top vision kututé. Ba ya yo musique et pas maman Nadine et pas maman si je me trompe pas Nadine. Ozo comprendre. Ozo comprendre. To soanate to bundate na bale ya wana nyoso. Akande rega mo misika. Te yemo sem le kamuso ko le kalon pe botali le kamele ki bo peser na bino. Ozo comprendre. To soanate to tchana misapi boyete eloko te. Mais yo o yema moko bandi ko finga muninga pona sentiment moko boye. Elle doit demander pardon. Parce que mutango oyo finga soso, finga boye oloba na vie na ngani na zabe na ko tourner kuna te. Asali elo côté. Yo mo conscience na autant ifandi. Le ko la za mutu, ape na famille pe ndinga basala nzambi. Na ba conseil pe ya ba azui conscience à comprendre que nazo kende wapi. Azoni dépend kona ye. Conscience c'est un moment nini et puis ata moment nini te mais le très nécessaire ezali conscience ezongi. Très nécessaire c'est la conscience. Na mokiso ozangi conscience oza futi. Na mokilo soto ozangi conscience oza futi. Ngala kokoza na zana mutu so mutu wana ozala kaka nga danger nini lobote oza pembe na ngate okotanga na libulu.
il faut le barana pété boyete au sali mabe fa ki to me mango boye bongo so moni mutuka ka tete ngai danger ah au moni nga danger le beta tourna poto OK makambo ko mi bongo bisina ba Jérémy to ke to zonga bisina ba mimi kabo beta tourna poto kende zonga wana nga na moni ke oh danger pour décembre moi que coup déjà kende te if kende lobi là je me kende kende banda janvier tika zela au moins banda janvier tika kende ta ezana no to zana no ti décembre mta eza mulai so oza danger bala moko kanangi kananga OK mais du coup to ba pardon wana est-ce que ngana yambiango na motema mobimba yo yambiango est-ce que na motema mobimba ayambiango na motema mobimba baba kuku ba yambiango na motema mobimba parce que aza être humain yana mutu mususu kuta boma pe mutu na famille na yo pa ye ko bakinga na boma ki mutu afuka me bandi ko la sengi pardon bo simbe pe botomboli ye bo senza limbisa yo biso pe to limbisi yo e bongo ya bomi mutu ta finga ki kaka me mak sentiment ne me makiye sentimental sentiment ba sentiment na sala ngote ngana yaka na dresser mutu mais na finga te yo butu ba ba titi na dressaka te na tuka te na dressaka na finga na koki ko na tebe na ko finga mutu te OK na ko na tebe na ko finga mutu pe mutala salingelo ko te na ko finga choka soso so na tomoki na ko déborder mais na finga te na bi choc wana ils peu mon casse papa comme oui bon nga pe soso ko ba finga ka sila ata ka ba kileka mikuse makolo propre nduta te ni mete ata bien mike ata ba jipa mike so ka bala ta awa to na kan to bien propre catch na bien là siko sasa makolo ni na na soso ko na comprendre ngote ana makolo boni na nzoto na ye anzoto mike makolo za mike siko neti ngala za na munene so talinga makolo za mo mike mi ba pe bona ba nzoto na matende ye mais est-ce que un jour il y a peu koto bobinga ka epeli bata bokina na motengo na koto na bobinga kasi yo soko fingi ba finga pe yo soko fingi ba pe ba luka tai na yo ya ka bongo OK bo so ba finga so atandra ni ba beto maboko ya ka bongo OK neti ngala finga ngaba boko minene ba ko ya wi maboko ekweya est-ce que so bongo na lekili na lekana ba mutu tala libume kweya e tala boy yo na sina loba on loba te te na bana te na ofinga langa te OK na ofinga te ponga bakelaki mutu wana te ça c'est bien ozo comprendre ce n'est pas bien kozokisa o batikali bazwa mayele ce n'est pas bien kozokisa motema moninga o asali yo eloko te nga alobango toujours biso toza bacollègue totika bafani bafinga totika o soki bachroniqueur bakotelaka bato na bango basa o balingi mais entre nous les collègues faut topesa na barespect faut toza na bolingo oki jamais kozwa kokende kokotela moninga moko fingaka moninga moko ya malamu te système ka ba guerre wana ba camp guerre yango yo kosala yango ya nini par rapport à quoi Baba Cook bana porte-parole na bango aza comédien bango porte-parole za buzoba comédien na ndenge nini yo koma oza nini oke kokuma porte-parole ya mutu yo oza comédien oza collègue msu mutu wana ayaki na nsima na akuta oyo ezosimba bambongo babiju ya reine wana bazobima biju mbia vanga oke kwa soka bengi bengi ogabi kende kotika nga na gambela soka sombi de bagi yo na bagi moko ozo comprendre ya kufat bwana na mwasi moko yangani yangani vie privée ni azalaki mobali na ye biso asibi bambongo na ye la vie na ye talaka tai oyo azalaka na biso alaki na tai kitoko se moke na likolo moke na se monene ozo comprendre kaka kokola oyo nde moto ekomisi ye vimbisi ye biso alaki na tai kitoko makasi mwasi kitoko pembe moluba pembe ozomona osimba bambongo koma yo bato baye nsima na yo yokoma molobeli na bango nga na osala yango te nga na ofingele bato jamais donc eza eloko moko ese elekaki
et c'est salemi et c'est salamaki distraction ezalaka nango labi ngalo bango tango mbonge yaka soit mayele to memani biso bagabia toleka mayele trop tango mbonge ye na sali makolo nanga na picle na oluka nzela na okende oso comprendre mutu nyonso to azongelinga mutu nyonso to azongelinga makambo nyonso nalobaki yango esalemi epe singa eza molai bazokanga soni eza molai baoyoka soni bato basenga sila pardon baza ebele baoyoka nde soni je t'informe bazoyoka nde soni tokomona bango ti tokokisa décembre ti tokoma nini mwana ane wana omona so bitumba ezoya yo telema kaka yo bondelaka nzambe oyo oyebi système yango ezosalama ekendama mabe totali émission tozalaki mpe na émission ndeko moko ya mwasi toloba comédienne moko alobi eza na comédienne moko nde azosala influence wana ya kozwa bandeko oyo bazali na famille libota bainfluence bango mpona mbongo bakokosa bango ndeka kaka asenga pardon elobami ndenge wana babi comédienne baoloba bo septième bagarre autour biso en émission tout ça maintenant récemment abiza na comédienne moko nde azosala ke ba comédienne mosusu bakosenga sila pardon et puis na mbongo lokuta commentaire de moi lokuta avec comédienne yango ezala gabi jamais lokuta soni oboli soni soko ye esalaka bongo abakuku aza petit abakuku soko aboyi aboyi abakuku soko ofingi sila aboyi yo ntango ya kozonga ke koyoka kosala campagne eza te bato bango moko baraisonne ke moto tozofinga butu moi arépondaka te alobaka te tozosala ndeko na biso mabe bamizongisi bango moko moto moko asali campagne ya mbongo aza te ya nde soni ndeko bazoluka eloko nini bakokozipa wana oso campagne me ngai nabengi bango baya basi aza ndeko na bango basenga bolimbisi ça sert à rien kosenga moto pardon ezaka eloko te eza eloko te epa nzambe ondimami ya miso baporte ekangamaki efungwami parce que soki ofinga moto aorépondre yo te ofunda opa nzambe ntango moto aofunda opa nzambe loba likambo yango ezala ya solo te mais soki ekutani ke osala yango ya solo mpe na ene na motemba nzambe akokanga banzela na yo soki osengi pardon et toujours bijou laka ndenge asengi yango en public na minisa bato nyonso to mpe nzambe ayoki ye donc towana so na ntina te toboyele pardon leza bakuku par exemple Yoshua mama kanikanika mama elimbizi biso nyonso tu miss lolo tonton zuma bishop tata mwasi mutu abanda tata mwasi mutu abanda makambo oyo ya kozala tata mwasi bisalu na matanga papa basila ye mutu abanda makambo ya kozala tata mwasi bisalu na banoko baye batonton baye mutu abanda ngo eza tendresse tozalaka na matanga mpo tozala kozala kuna chaque jour nga mnaoteka maputa tendresse abi banda lelo akomi tata mwasi babakuku ocomprendre ti bato ebele baye ozomona ezalaka baguerre mais s'il faut ya gabi lelo asenga pardon pa moto akosenga pardon pa soki nasali moto mabe asenga pardon mais mpo nasali nanga moto mabe te nasenga pardon te bafinga nanga moto te kotonga pe te kotonga siko so nati natongi ezalaki na kuku naya kobimisa ngo na pardon mais ekomeli moto wana mpe awige ya gabi naosala yango te nakosala yango te oyo elobamaka na tv bato bayoki nde bayaka kosenga nango pardon so natongaki nango nakosenga nango pardon te moto yango ayokaki na ye te nse elekaki nango eke na bapardon nasenga ya nzambe oyo nabondelaka asala erreur te ye sete baga abaki akoma kosambela te ayaki awa akomi nakomi kosambela natiki mabe nakomi kosala malamu bo yango wana makambo aoloba ekitisi mutu te bijou laka nasali bien ya kosenga pardon ekitisi mutu te asali bien na maloba moko alobaka kala nayebi te so ozose rappele nango encore asali na bafilme na bino mpe
nakoyate ata botika libino moko na yokaki yango azaka mutu azaka mutu est-ce que lelo boko benga ya bozo inviter azaka mutu soki vi ba benga ya boko benga ye et pas Jérémy déjà bandi Jérémy na sila ile moko je t'informe ouais je t'informe aujourd'hui le kola saba ibutu tata ibutu yo mona ta ibutu te yo mona ta ibutu te ibutu te bongi na seconde ibutu oto yebaka kala oto lelaka ibutu na biso zonga ibutu na biso zongi ozoyoka le patatu conscience ezongi botika bango oya koluka kopesa bakeke oyo ifalaki oyo esalaki te nyonso to obligé lobaki topesi na mayo yo tondimi pardon na ye toyokisi mutu motema pasi te po yakaki kosenga pardon mutu abengi aza te elingo ebake conscience na ye avandi azweli yango temps mutu laka aka kosala likambo azweli yango temps araisonne mpona asalaki boye mpona asalaki ta bapriere mosusu tokotaka omonaka okoti priere mo bobi anasambela mpona likambo oyo meke kobimisisa oyo likambo mosusu biju alani aza entouré na bapotre na famille na ye na bandoko na ye ozomona bapaki bapriere wana elandaka ekendaka kobimisa mutu na libulu oyo bandeko na so basalaka certaines personnes baboyi pardon wana baboya na bango ata kuta ya ndimi mais eza tantôt plutôt eza lokola moto alingo poignarder mutu mais alimbisa Teresa aza mutu akanda aza mutu tche alokwa ngai na mikata mitema na biso tokasona problème mutu te oso comprendre Teresa okofinga yo fingi ya siliki aye pas déborder mais aza mutu akati te biso nyonso bakuka tolimbisi Bijou la reine sincèrement na motema na biso mobimba po toza bakuka toza bato tosambelaka esprit concurrence te tolimbisi ye ibutu mpe tolimbisaki ye toyambi eka na veste wana si faut changer pe veste ke no ate tolingi veste oyo bapaka lobi bachangeaka te soki azojouer mosu papa moko patron alongoli biloko atiaka na alati pe veste bien eza aza condamné azati eloko moko te wana aza acteur professionnel te pourquoi makambo esila baka oyo eza na loi moko numérique etobima mokolo ekolinga esili nga kutu mpona baconnecteur bozala na bino mais mpona biso bacomédien fo bazala libéré wana eza mosala na bino bo nayangani na tv nayangani te nayebaka biso bakuku na bakuku na mibange na les amis de Jérémy Chaban mutu moko te bato moko te naza na kati naofinga mutu te toza nde kobongisa ntango bakosangana na zongi ya mutu nyonso yangani na kati nata na tina naza na tina eske nga nakotelaka bakuka omoninga esika na tourne nakobenga pe te soki esengi ke place oyo eza ya Gabriel nake koza tourne mpona soki tokosala sans intérêt naza na intérêt te wi geta nanga fo azala geta na ngai fo azala nawanga nango te geta nanga za wana poso nanga eza poso nanga poso ya geta mpe eza poso ya geta eza mosala na ngai ifo na tourne oso compagnie atikala mingi ntango tourne pa Cardozo naote kotourne bafilme pa Jérémy ebimakala te ngambo mpe nzambe soki asombi lokola nazo remonte chaîne lokola natikaki yango so na remonte natiki nakoti mpe na bafilme nazangi mbongo bafuta bato te mais nazo renforcer nano koto na renforcer yango nano lokola chaîne wana batumba ebungaki na renforcer nano oyo toke ekei ali na yesu na koto. Merci à Gabi Dongo. Na ingo tela mena caméra pour son ande kono Bijou la reine. Certaines personnes me disent erreur, certaines personnes va accepter, va dire les pardons c'est une force qui libère. Ouais. Donc la saliango aza vraiment moi. Comme bato bazo ko senga pardon, ko sengo pardon. Et ça force nzambe.
nzambe na osala kati na yo. C'est la force de Dieu. Azande ko na ngai depuis 1900 mangwaou. Na zibisa ki binoa. Biso ne tozabo ata to tongana ata to finga to sali ndenge ni makila na biso eganga kaka. Vous comprenez? Makila na biso eganga kaka. Toyoka na ba pasi toyoka na ba mawo. Se muto osala mabe, otala ba akoti na makambo ndenge nini. Nga bat ba mona nga, osala mabe. Azoba mabe, awasa mabe, mais ba yebesika la télémité. Na osala ngona na loko mo na yebitani na zo sala. To makambo ekende tout droit. Na yinaka mutu te, na kana poma mutu te, mais soko zo sala mabe ngana ko telema makambo fekende tout droit. O mato kitana yini yo te. Na lingaka yo. Mais ko sala fort. Ibo nzambe ozo lingo koma nzambe. Okoma yango te, po nzamba aka moko. Déjà ba comprendre nga te. Ozala nani ni po moni français okota kota mi po na uti poto. Voilà. On comprend? Na pesa ba mi bange na ngambote. Na soli na ye na ko sola na ye te na pe conseil te lo kola déjà ça ye ko ni kiti ça. Mi kiti deva sila. Devant nzambe na ye. Awumela. Eza pasi mwasi mbinga ndenge ya kovanda ya reconnaître ma bena ye. Et puis la télévision eza pasi. Pour deux soit ka danger. A tous anos danger, ta to ke la $50 o ya kana te vozo pas fuka. Voilà, merci beaucoup la souka Gabi. Na ti la Gabi ko bila souka to ndo tigela yo, o pesa Bambote na mibange na ngai que j'aime beaucoup. Ba mibange na ngana lingaka mingi bango basali ngai lengi na poto. Miningo wango moto moke bongwe belé tete yondo de mi a mort tike pana vandaka ayeti ko lukanga to kepa chuchu luambo mama présidente ya biso kitoko na kata restaurant na ye na Saint-Denis chuchu luambo la star ko leka wapi en tout cas na pesi mbote na Mariam Vargas mwasa arabe bambote be na yo na pesi mbote na Sylvie attaqué wa 25 na Liège na ndaku na ye na lie na medi na sanya soto ko lika na piye na zongi na pesi mbote na ngai susu na Blandini Koma, motema papa bezo kito, na Yasmini Koma, Justine Koma, ya bienvenue, motema ya bienvenue Koma, donc na pesi do bambote ebele, Jacques Mondele na kata Liège, na pesi do bambote pe ebele, Marlène Bile, mbote na yo, mbote na yamete ya ngunda songa mbeli, Roli Matuta, charge à Mibange, bamibange no surtout bakufu no surtout o bakabela kinga pepa lekeye zongi na ko pesa susu merci na mon vieux choisi matata merci beaucoup na aussi ko sala kat na bomo inanga kat na vinanga oyo sala kinga na kata poto na se sentir très bien na tambo na ba ichi na tsombaka biloko na dona sala ka ba opera ndenge na lingi na pesi o merci aussi à Nana Takaza Pro Max o pesa ki ansilikane c'est que tielanga Gabriel na moni azobela akomana no poto azo traitement na PCP merci beaucoup na Anse Luzolo oyo bazola kinga vraiment rendez-vous oyo za pasi na kisasa pona kozame babundi elongo la d'équipe à production mobimba o bazola nga rendez-vous vraiment pona zo visa na nyata makola poto c'est Anse Luzolo avec Nana Takaza tala kaka ndenge za kaka mbongo pe Nana Takaza na kati ya banque na nga pe lere kotaki etali montagne ebele enazo somba visa batalika babi mbongo ebele boy de bapesa kinga visa na facilité avec mon Dieu, mon roi des rois, accompagné de mon roi des rois, ou apesa ki pe mayele, ou apesa ki makanisa kitoko na kata bande ko na ngamba kamyo sekela ki liboso calme. Les karaoké, les karaoke to simbana. To kene liboso Karine pala to simbana. To kene liboso en tout cas aux apenza vraiment professionnel Karine pala ko na salongo to tala ba Karine pala wana ozomona ka okanga meshi moko milaiti na lisoko leka lisoko mwa sambunzu mwa kitoko donc et pas ko calculer zate et puis ya sala msala moko boya tongaka azo capi de la mode azo latisa bato latisa basa ba konzi donc respect na ba karaoke no surtout to ke de liboso to tala ka liboso to bi ke le 8 mars to za la kati ya Belgique toza na kati ya Belgique le 8 mars to kobeta na Belgique biso ba Gabriel to na ba visa ba nini baza na ba visa ba Karine pala ba visa ba bakata ba déjà ba visa tout le monde bazo déjà ba visa donc to kozala wana Jérémy Chabani pe ko tika biso te a ozala na biso na le 8 mars toto
tonton opa kotika biso te akozala le 8 mars na biso na kati ya Belgique na kati ya Bruxelles. Donc ndamba pambola bino nzamba zala na bino. Bijou la reine, merci beaucoup, merci na baba kuku surtout vraiment naza sûr naza na kondima ke bo yambi pardon ya Bijou la reine ne kuna biso bo yambi yango mwasi ya olongwa bongo akoma api mwasi mbije makolo pembe munene kitoko mus to yambi pe ibutu to yambi bino to yambi ya fa ngole mbote na leki nanga Sandra Bobula na Gaita Kiseka de ba bombo nanga Michou kimi ya mama mabezali mabezali Naomi lokwa ba bombo nanga ba chouchou nanga ba biscuit nangai lo vita aussi na pesi mbote na lo vita ma chérie bisous malgré tout la na moi déception lo vita moi visa limité ba pesi refi donc tozoteka na mabondeli prochainement ekobima nango ya lovi ala ba souci na ye. Merci beaucoup à Yves Ipan wa yambaki ngana émission, merci beaucoup na Pierrot, merci beaucoup na Bino surtout. Biso tozala biso kaka bakara au cœur, bakara au chou, baninga enga sina bali yo. Otantala. Okay, gada bilenge nango. Bye bye.